So bomoni elo mobu ya chocolat na tapi boke baboni atango te. Na utobeta kaka le brésilien. Na damer misoni. Kutu soupe zunga tina veste. Na uti pe kotia. Na utotia. Na utotia ba unité na chombo mutabule lo musura ti omoni lobia na liaki mbika. Mbika pena ya mbika batia nzombo bule siko na fufa moto. Bato bandundu pe moko balamba ngo na sardine à l'huile. Esi bolia mbwa ya fresh basale ngo na sauce na fufu pa. Baluba babenga ngo ti bela. Mais qui peut sauter déjà merso bapesi yo mbongo ou bien déjà aussi obota osokoli yango olongoli yango bangusu sans injustice olambi yango neti na matungulu na badi vrai cop nalobi bien avant faut kolongola bangusu poso osali bongo te keno tiaka mbeto na toilette, c'est-à-dire kosumba kolia mbwa ekosala eloko te tuna papi mosui na Roger Kelani. Congolais eza pasi mingi bambwa bato vraiment bazobunga na yebi keza bino kutu Tintin autoyebisanga ke milo abungi William Pachi na Etienne Kimoto ezalaka te eza pe genre na nga te me nayebi ke basimbelango kisi pardon bovanda Congolais pena azozanga mbongo akosomba lipa yango bazopimelaka bato moko boye bavisa mpo bayebi ke pasi eleki tellement soki boyebele na poto bokokima esala biso soni fort na ligordo pe tolia pe bokolambe na ndunda ubie na mwa mayebo biso bakolo Versace tozokumisa bikolo misusu. Pourquoi bino mokanisi Yves Saint Laurent azalaka motetela ayebi ne Kongo te abulaki mbuma moko boye mikolo oyo bato bazobeta masolo ya culture boyebi Ousmane So boyebi ke akoti na Académie des Beaux-Arts na poto na fingi te ifale batia Roi David soki Roi David itobia seleo ye pa bwakaka bien alili kia mwangana fasi Roi de Koleko yibinko tozoseka me botika kokosa bato ke culture eza ndule na boki nazobeta sete surtout pa bamastakin bobule bien bamusicien biso topesaka bango mbongo boke na bino musika tro bokomisaka pe moko bana Académie des Beaux-Arts basculpteur bapoète bango mpe baza baartiste ya mboka biso nyonso fo tozala ensemble toti koforce badistraction ezomema biso na bandoto pena ya kotanga soi tozobima balesheke awa omoni ba 4 kora tozoluka bomekolamba ngo na madeso bopesa basheke batokisango bino mo bo ceinture bozwa bigogo bango bana posa mbala na ofungola ti Uganda Rwanda bamboka na mike tobima bazoba bafoti. Est-ce que bosi bomona musicien moko ya Rwanda azowela kobeta na Bercy musicien Hutu biso towela tobina isankele tozobinaka me bango baataki biso na kinzweki me toya danse ozosala clip contre la guerre à l'est olatino mpe mapapa na jipe ozobina rumba obo atake biso te bozela olakisi jipe soki ya kasa moto bato M23 bazoki na sérieux tolobi RDC eloka makasi na kwanga na dendo makasi na koteka mikate batiama te mbele koteka boki ya jana kokausa ndakala toyeluka makasi te eluka makelele po imaginez-vous na balabala moko baeglise kutu na koloba te fufu pondu pardon tozwa exemple peut-être kota bumbo na balabala moko omona 10 bar 24 église menga nazopose question tosalaka na ndenge nini mpo tobule bien biso bakinois eza injustice bato baalinga baavance mpe bato misusu baolinga basala ndete babloke bango auti okufa Nelson Mandela makambo wana mpe fo esila deja na Afrique du Sud eza kaka pasi bato baobuleka kongola akala wana suki ebele na bafavori mandefu ebele alati pa de def ake concert alita bembo na studio Mama Ngebi baperiode wana tozwa ba 9-0 kongola akala wana suki ebele na tolo aza asu te Congolais liboso azobanga baofina bango na bapala po ata 60 personnes bandakala échangeur Congolais na poto akoma intégreux kala nazoyeba Congolais azobanga ntina bapompier eza si bongo te tocomprendre sikoyo eloko babengaka démocratie et puis surtout tokoma mpe bien informé
bo comprendre sikoyo pourquoi tolingi pe bino bozala bien botimba